Voilà, bato nyonso bana besoin ba intégrer na groupe ya académie Saratola. Bo s'inscrire na ba numéro o ezoleka wana. Sala inscription na yo parce que deuxième édition est au banda du 15 au 18 avril. Alors, où est la maman? Où est là? La femme d'aujourd'hui responsable de demain. Ba maman na biso ya groupage na kati académie Saratola. Avantage eza non seulement ya osala ba achat na Alibaba, mais oza na avantage ya groupage, oza pe na avantage ya démarrage à fond. Il y a des mamans où bazui ba ma papa, ba kozui on a pris des gros, ba ke koteka, ba koya ozongi c'est l'académie kaka, mbongo na ye. Académie apesi ba ma papa na prix ya Chine. Alors, ba avantage eze belé, oza na avantage ya ba fournisseur, ba numéro ba fournisseur, ya Vietnam, ya Thaïlande, il y a Inde, il y a Chine, et puis il y a Thaïlande pour la mafuta, il y a Vietnam pour la basuki, batusi à haute qualité, il y a Chine, osana ba numéro ba fournisseur nyonso rozwa grâce à Académie Saratola. Académie Saratola ndé makambo. La femme d'aujourd'hui responsable de demain. Ba mama bola muka. Ba mama bola muka. Donc on a ça qui on a pour na ba achat. Il y a ba maman académie nanga, ba ça qui groupage, avantage musu c'est ça groupage. Na mbongo muke. Ka na mbongo muke na $100 ba maman ba démarrer ba business na bango na ba compagnie. Ka yo muto olala. Ka yo muto vandeli dossier à JB. Nga na vandela ba dossier à batu, mais na lukara pe. Na vandela ba dossier à batu na sara business la muka.